Yangona tolobaka Congo eza Israël. Na Moyen-Orient no ko yoka lilobo te. Donc le loba lobi baloba lisusu kombo Yesu te na Israël lokuta o eza kona. Baloba lisusu kombo Yesu te ngo loba ko ba yebiete. Ba ko za frappe. Lusambuka. Tant que je peux sceptre de l'indépendance. Moi, puis sceptre de l'indépendance. Sceptre de l'indépendance. Sceptre de l'indépendance. Sceptre, oh Moïse, n'a que nous coûte Moïse, à Simba, en Boya, Tchaboye. Bazo, n'a pas frappé, n'a pas Israélite. Aïe, n'a pas garde faux, bazo protégé. À Simba qui canne, oh Boye. Le sceptre de l'indépendance. Nous avons un sceptre à l'obi le sceptre de l'indépendance et ce continent Congo, dans le royaume Congo. C'est 15 ans, 15 ans, mais lelo ekokisa mi. Tant on a l'allé to comme 6h56. Ndena komona lisusu une autre révélation. Nakata révélation wana na komona tozalaki na papa na biso Emmanuel David Elinzeza notre roi atelemaki na balcon. Papa atelemi na balcon biso siko équipe na nyonso tout tozaki na sima na ye. Liboso papa siko c'était une grande foule. Foule à batu ebele ba nationalité différentes. Bamindele na ba noir mais batu bazaki tellement ebele. Papa telemi na balcon bango bazaki na se ebele siko c'était un grand homme. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien. Le Nazarien, le Yangona tolobaka Congo eza Israël. Na Moyen-Orient no ko yoka lilobo te. Donc le loba lobi baloba lisusu kombo Yesu te na Israël lokuta o eza kona. Baloba lisusu kombo Yesu te ngo loba ko ba yebiete. Ba ko za frappe. Po ya osangana nango te. Kombo Yesu ba mo baloba to lingi kombo lokola balobi to lingi Yesu te jusqu'à ce qu'il finira à changer le nom d'Israël. Au combat Israël eko ya na Congo eko zonga ba autorité congolaise nazo pesa bino message boye bakango libela o ezali makambo uti na bukoko na biso mukoko ya Abraham bino bozo mona donc boza babola vous n'êtes pas vous êtes le plus riche du monde à toutes qualités de choses bozo souffrir pe mitema et beba comportement sa salité nzamba za saint. Asala makamone na sainteté na ye, cristalité na ye. Mais vous faites des choses voleurs, bozo yiba, bozo nyoko la batu, bozo pas souffrir. Na mu konjama ko kandegene parce que mitema na bino za mabe. Nde ngozo mona wangata o ba américain basali, c'est le Congo. C'est l'Israël. Wangata wana eye na système nini. Peuple bantu peuple noir à cause de la instauré la vérité ya boliko ya Nzambe. Donc, tellement comme batu bijou, le lot yoka, ba prophétie. Na lobi pe moi mingi atira na kenembango. Amen, papa. Amen, amen. Maman Evelyne, nangaki pena bakisa le 8 janvier. Oyo memeli biso poto yebaki pe le 8 janvier était naissance à Jésus-Christ. Ah, amen. Le 8 janvier est la célébration de naissance. Il y a papa na biso Jésus-Christ le 8 janvier. Ba orthodoxe basala kango le 7 janvier. Biso le 8 janvier parce que wana toja on a révélation. Ba orthodoxe bazo ki on a calendrier gréco-romain.
calendrier grégo-romain, parce qu'il y a une recherche. Mais si tu as une recherche, tu as une volonté parfaite, il y a une zambe na biso, na révélation. Révélation est allée de nzamba selon la banana. Révélation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la personnalité de Jésus-Christ. C'est le monde invisible. Na bato ba yebi nzambe te. Na bato ba yebi nzambe c'est le monde visible, donc spirituel. C'est ça la révélation. Bon, merci maman nangai, moi ma fille Evelyne. Tout le qui wana chanson to célébrer na mokili ya sika, to célébrer Yesu bolingo kembo na Yesu. To célébrer mokili ya sika na millennium. To célébrer bolingo ya Yesu. Papa na biso lobilanga. Omoni ndenge Yesu atie yo na kati ya bolingo ya Nzambe. Yesu azali oyo foto linga mingi mingi mingi. Kembo na Yesu. Ya mwana Nzambe lobi to banda ko célébrer mokili ya sika. Na so bisa bino makambo se banda kina ngo. Ça a déjà commencé. Bon, na leki wana Alléluia. Kembo na Yesu. Shalom, shalom. Amen, papa. Shalom, Papa. shalom. Amen, papa. Shalom, shalom. Amen, amen, papa. Amen, amen. Ba misusu barola la bapongi ba misusu baza kidiva ba misusu baza na ba contest makambo ebele. Bon, tokotozo misusu na dimension ya parole. Nzamba lobi nzeza elingi koloba parler. Nzeza elingi koloba parler. Donc na vérité ya signification ya kombo ya nzeza c'est parler. Omoni na makambo Nzambe na biso eza azate. Biloko nyonso ezalaki bien préparé na Nzambe. Avant que ces choses viennent aujourd'hui, Dieu les avait déjà préparées. C'était déjà préparé. Et ça azate. Création. La création qui a fait 6000 ans, Nzambe a préparé qu'il y a un malade. Le royaume de David, on Nzambe a ici. Il a préparé ça. Bien préparé, que au Satan a eu beaucoup de royaume à David. Nzeza ezali kolakisa parler. Cela veut dire Nzeza est la parole. Nzeza aza parler, liloba, parler, loba. Loba, wana tokozongo wapi, na Jean 16, verset 12. Je vous envoie l'Esprit du Père, qui vous conduira à toute vérité. Qui vous conduira en toute vérité à ce qui concerne ces trois sujets, péché, jugement, et quoi encore? Péché, le péché, le jugement et la justice. La justice, le péché et le jugement. En trois sortes, il vous conduira en toute vérité. C'est l'Esprit du Père. Il est la parole. Comment Nzeza elingi koloba parler. Après Nzambe ayeko tiango lisusu elingi koloba église. Comment Nzeza elobi lisusu église. Et ce qui kaka na parler te. Azali église, église elingoloba ndaku ya Nzambe. Église pe elingi koloba mwasi ya Nzambe, là où Dieu demeure. Amen. Ndenge Jésus azomemela kombo ya Nzeza. Kombo ya Nzeza. Tolongwe wana Église. Nzambe alobi lisusu. Nzambe alobaka vérité identique. Nzambe alobaka. Wana Nzambe alobi. Dieu nous parle la vérité identique. La vérité identique nous lobani. Nzambe alobaka la vérité identique. Nzambe alobaka vérité identique. Vérité identique nous lobani. Ba intellectuel.
ata soko na biso na live na YouTube okoki pe kokoma okozwa bon note vérité identique ngolo bane. Alors vérité identique elingi koloba nini? Allô, papa? Oui. Maman Evelyne, vérité identique et vérité parfaite, vérité sans faute. Alléluia. Kembona Yesu. Vérité parfaite. Donc, nzeza oyo azali vérité identique ya Nzambe. Donc, ndenge bozoyo kelanga, ndenge zo wuta na Nzambe. Eza identique. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de doute. Ndenge bozoyo kelanga na zoloba, ndenge moko ezo wuta au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ndenge zo bima na munoko na nga, la bouche de Dieu, eza pe ko wuta na Nzambe, ndenge moko identique. Parfaite, ndenge ma fille Evelyne a parlé. La vérité parfaite. Bon, mon niveau, tout ce qu'on a premier cristal théologien. Il faut connaître le sens de la parole. Nous vivons maintenant le deuxième sens du monde. Aucune université, un livre, tu ne verras pas ça. Ça est réservé pour la fin du temps. Je vous dis la vérité. Ndenge na solo la kana yo pona David na solo la kana na mutu moko te na mutu moko te akoyo ko pesa bato elembo ya David akoya réunion David asali gouvernement na ye déjà wana ezaka ba signal mais toute vérité ezo bimakaka na munoko mwana na ye Emmanuel David Elinzeza Eden Tolekiwana ainsi dit l'Éternel juré, ainsi dit l'Éternel de l'éternité, que nous vivons la victoire de notre roi Jésus-Christ, que nous vivons la victoire. Nzambe ndenga lobaki na Lusambuka, tant que ce sceptre de l'indépendance. Moi, puis sceptre de l'indépendance. Sceptre de l'indépendance. Sceptre de l'indépendance. Sceptre, oh Moïse, n'a pas de Moïse, a Simba Ngoboya Chaboye. Bazo n'aba frappé na ba Israélite. Agi na ba garde faux pe bazo protéger. A Simba ki kan oyo boye. Le sceptre de l'indépendance. Nzambe tanga yo pesa nga sceptre alobi na ngai alobi le sceptre de l'indépendance et ce côté na Congo na royaume Congo alobi na biso Lusambuka yango na Nzambe lelo a bénir biso que nous vivons la victoire de notre roi Jésus-Christ. Amen. Donc Nzambe a sa moni victoire essayé. Tobanda ko vivre victoire na biso. Ozana soko bina na bana na bakoko na. Alléluia. Amen, amen. Kemuna Yesu, Lusambuka. Amen. Amen. Que nous vivons de notre roi Jésus-Christ de Nazareth. Nous vivons la victoire. Donc, tu nous sais 15 ans. 15 ans, mais l'élo est kokisami. La victoire dans le royaume de David est kokisami. Ozomona, oyayena système na ye. Ayena système na ye. Kembo na Yesu. Yenda kolesa mokili mobimba. Botala mai oyo bima na maboko na ye. Nazo témoigner dans les 4 coins du monde. Oyo ayebike amona ka passion papa na mona. Passion na mona.
na maboko na nga o nazoloba boye bino batemo bozali boviva yango namonaka yango batru etoboka na maboko na ngai namonaka yango ça c'est le mystère namonaka badouleur wana o nakoki komo nakoka kosanti eza pasi ya kosakana te ntango nasukolaka basani soki eyelelaka ngai na kosimba eloko te po pota na kati na pasi nani amonaka yango dans les 4 coins du monde soki oyebi komona yango yebisa biso sikoyo parce que je dis la vérité identique de mon père mutu soki chauffe mpona yebisa bino naza makila ya yesu ozomona donc yango wana na kati ya mokili vérité finira à triompher suka vérité ekoya olinga te vérité aye ko sauver cette vérité là c'est il est identique c'est la vérité identique à son papa vivant tolongwe wana po toza na ba témoignage mercredi le 19 avril 2023 lokumu na nzambe emonisami na Yesu lokumu na nzambe emonisami na Jésus-Christ donc Yesu aye kosala mosala kopesa lokumu na papa na biso Jésus asali mosala na ye il a achevé son travail lokumu ya nzambe emonisami na Yesu Masia Lembo na Yesu emonisami na Yesu yoka muzalo papa Kimbo na Yesu ozana elonga na biso nde yango na foto zala na esengo foto kota na mutambo ya satana te naleki wana au nom de Jésus-Christ Nzamba lobi tout ce que nous cherchons virgule tout ce que nous cherchons nyonso oyo tozali koluka son lien ezali le côté mais ce qui nous importe c'est la présence de Dieu tout ce que nous cherchons c'est le lien mais ce qui nous importe c'est la présence de Dieu de l'éternité. Nous surtout oyo to lukaka eza eloko te mais oyo eza na ntina na biso ezali présence ya Nzambe. C'est la vérité, papa. Amen. Ya solo papa. Nyonso eza pamba. Non, ça pas. Pour lelo, tango mukolo na yo koki ozongi na mabele. Tout ce que vous avez cherché va rester. Va rester papa solo. Si so ozaki na mwasi basi ozaki na mobali batikali. Batikali no. Yoke yo moko. Ata balati ki ba or bangeli ekotikala. Oko kende yo moko oyo yo zalaki ko yina ozalaki ko linga te yenda ko zala pembeni na yo na libulu kuna yenda ko juger yo soko ozalaki christicien akosambisa yo te okoleka kaka boyo leki lokola mbisa zoleka na mai kembo na Yesu kaka na royaume oyo il n'y a pas deux royaumes comme ça, il n'y a qu'un seul royaume, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le touchant du royaume. Il faut dire, bon, tout ce que nous cherchons ne vaut rien. Ce qui nous importe, c'est la présence Kimbona Yesu. C'est la présence jurée de l'éternel de l'éternité, Jésus-Christ de Nazareth. Kimbona Yesu. Alléluia. Tu dois acclamer Nzambe na biso pona liloba kitoko boye.
Alléluia. Ton roi de gloire. Amen. Et son nom soit élevé au-dessus de tous. Gloire à la vie. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé, soit aimé, soit glorifié, soit béni de l'éternité à l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Na kanisi to pemi wana lelo toke na ba prophétie du jour. Toko bana na prophétie ya révérend Nelly po yango za opesa biso titre lelo. Révérend Nelly telama na micro opesa biso référence donc représenter kombo na yo poza elembo munene tenami opesi biso ndenge papa na biso alobela kiyo olobango bien ceux commentaires ezali to kosala soki explication papa na biso na kati na biso aolobela biso opesi yo parole au nom de Jésus-Christ. Merci, merci papa, le roi des rois, notre papa Emmanuel David Elinzeza. Onako pesa biso micro ya royaume natango oyo to partager révélation oyo oyaki kotalisa ngai na mikolo oyo euti koleka. Merci papa. Pesi shalom shalom à tous les serviteurs du Théo, shalom na bandeko nyonso tout oyo bazali kolanda biso sur les réseaux sociaux. Shalom. Shalom, 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 shalom. shalom. Shalom, mama. Shalom, mama. Mpona Yesu. Tozali vraiment na esengo mingi kozala kati ya royaume de la vérité. Place nini oyo papa azali ko enseigner biso matin, midi et soir. Azako senga attentif na liloba. S'il vous plaît, il y a des micros eza ouvert zozonga. C'est toko kanga ba micro s'il vous plaît. Merci. Papa azako senga biso tout à l'heure alobi na biso pour tozala attentif na liloba oyo azako pesa biso parce que ye azali liloba azali vérité yango wana na kati na royaume toza awa pona koyekola liloba ya Nzambe nde na tango oyo papa na date ya le 18 avril ezaki mardi nazalaki kolala entre 17h et 18h. Là on a sisi musala na lobina sala moi sieste muke ata ya 1 heure du temps comme ça na telema nazala un peu na en forme pour na continuer musala nanga nde na kati kolala wana na zoyoka na kati ya révélation téléphone ezolela muta bandaki ko téléphoner nazo solola na ndeko na biso oyo mama Safi apesaki témoignage na ye ndenge loboko ya papa ekomelaki ye azaki na kati ya fièvre abikaki nazo solola na ye na kati ya révélation tangu nazo solola na ye azoyebisanga lobi mama okotisanga na kati ya Zoom tangu alobi kana koti na kati ya Zoom directement pe nazoyoka sikoyo téléphone nange ezolela na bimi sikoyo na révélation pona zwa téléphone parce que na yoki téléphone ezolela tangu nazwi téléphone natali na téléphone nazomona pe Safi azobenganga donc esalami na esprit esalami pe na chair au même moment tangu nazwi na téléphone abisinga bi mama nazobenga yo po okotanga na Zoom donc même chose azolobalanga na kati ya ndoto même chose peut est manifester physiquement au même moment nde nazwaki nazaki obligé na lamuka na moment wana na bando préparer Zoom na ye to préparer Zoom na ye ti esili abisinga lobi na soki nazwi ba unité comme ça na se connecter donc to si saki na ye alors nga na continuer na ngai soirée na nga ti butu pe ye to sambeli na lali siko to komi le 19 na 5h du matin na 5h du matin nazomona na kati ya révélation
na yoki mungongo ya Pasteur Bagana. Pasteur Bagana azo poser nga question lobi mama lelo na nyakoteya. Nga na yebisi Pasteur Bagana Pasteur ezali nga nde muna oteya. Alors mais yo koteya otindeli nga titre te. Nga na yebisi nga na bi papa nanu apesi ngai titre te. Donc papa na biso Emmanuel David Elinzeza notre roi. Nazolo ba papa apesi nga nanu titre te. Mais na yebisi Pasteur Bagana lobi na koteya kaka na révélation ya Safi. Révélation ya Safi eza révélation oyo nazwaki le 18 ndenge na raconter bino na début. Siko nde na bandi ko raconter Pasteur Bagana révélation oyo ya Safi ndi oloba nini. Na bandi bisa Pasteur Bagana bitangu nazolala nazoyoka Safi azobenga ngai na bongisa Zoom na ye po akota na Zoom. Après tangu nazosola na Safi na ndoto directement pe téléphone na ngai e sonné nde na ye koyamba ye na bandi kosola na ye ezalaki pe effectivement problème ya Zoom nde abengelaki ngai. Alors na lamukaki pe nazaki obligé ya koyede ye tangu na yede Safi eyaki kosila wana nde na ye koyebisa Pasteur Bagana nalobi titre na ngai ezali nous devons être attentifs aux cris des malheureux, aux cris de ceux qui pleurent. Na pesi Pasteur Bagana titre wana après dans le lobby na Pasteur Bagana toujours tozo sola Pasteur Bagana na yebisi na lobby bato ebele bazali kolela baya epai biso tozali mais matoi ya bato ebele ezali ya kokangama na yebisi sous Pasteur Bagana soyons attentifs aux cris de ceux qui pleurent et cherchent à venir vers nous pour être sauvés. Nde Pasteur Bagana aye kopesa nga sikoyo passage biblique oye ko accompagner message na ngai ona kote ya Pasteur Bagana apesi ngai Osée chapitre 6 verset 2 à 3 wana notre papa le roi des rois Emmanuel David Elinzeza nde ako tango ako na kosisa nde ako talisa biso passage wana ndio lobanini. Alors na yebisi sous Pasteur Bagana na répéter-le lisusu. Les malheureux crient, soyons attentifs aux cris des malheureux. Tant on a répété liloba oye pa Pasteur Bagana, mbala moko na yoki voya papa na kati nanga et réagir. Papa a répondre à lobi. Papa na biso Emmanuel David Elinzeza na yoki voya na ye na kati nangai azo loba. Les malheureux crient au secours. Soyons attentifs aux cris des malheureux. Donc, papa azopé sa réponse oyo ezalaki 5h40. Nayoki lisusu papa Emmanuel David Elinzeza le roi des rois azali ko adresser lisusu na mutu moko kaka na kati ya révélation azoloba alobi na mutu wana alobi dites au président d'être attentif aux cris de mon peuple. Tosongeli papa tangu alobi na ngai donc Pasteur nazoyebisa Pasteur Bagana nous devons être attentifs aux cris des malheureux, aux cris de ceux qui pleurent. Nde papa na biso Emmanuel David Elinzeza na yoki mongongo na ye na kati nanga azali koloba le malheureux crie au secours, soyons attentifs aux cris de malheureux. Après Nassima alobi lisusu dites au président d'être attentif aux cris de mon peuple. Après na yeko zonga lisusu na pongi tangu na lali tokomaki siko 6h56 nde na yeko mona lisusu une autre révélation. Na kati ya révélation wana na yeko mona tozalaki na papa na biso Emmanuel David Elinzeza notre roi atelemaki na balcon. Papa atelemi na balcon biso siko équipe na nyonso tout tozaki na sima na ye. Liboso papa siko c'était une grande foule. Foule à batu ebele ba nationalité différent ba mindele na ba noir mais batu bazaki tellement ebele. Papa atelemi na balcon bango bazaki na se ebele siko c'était un grand homme. Alors papa atelemaki azui
cadena moko ya munene ya libende. Asimbi cadena na munene, cadena oza couleur rouge dans loboko na gauche. Na loboko ya papa Emmanuel David Linzeza asimbi sikoyo fongola. Alors, aosa neti démonstration moko azolakisa sikoyo na public oyo ezalaki foule ezalaki liboso na ye. Papa alobi boye. Papa alobi azui cadena, azui fongola, akotisi fongola na kati ya cadena, a déclaré alobi lelo na fongoli ba cadena nyoso oyo ekanga bino. Vous êtes libre. Tango papa fongoli cadena wana, bato bazalaki ko crier avec de très grandes joie, ba cri ezo uta na foule ezo mata place biso ozalaki, bato bazaki tellement na esengo. Révélation eyaki kosuki la wana. Tango révélation esuki, na bibi na révélation, na bandi ko luka skona zwa Bible, na tanga passage oyo, Pasteur Bagana apesa kingai ya Osée 6 verset 2 à 3. Tango naza ko luka na kota na Osée, liboso na mona page ya Psaume 34 6 et bimelinga liboso, nga na bi pona ni papa a che Psaume liboso avant na koma na Osée, ça veut dire que verset op est important. Nde nazwaki Psaume wana na tangaki yango. Donc wana na kozongisa papa na biso le Père de l'éternité miko ya royaume yende akoyeba kolimbolela biso Psaume 34 verset 6 na Osée 6 verset 2 à 3 et akopesa biso ndimbola ya révélation oyo. Papa Emmanuel David Linzeza, notre roi, papa berger, tozongisi le miko ya royaume. La Congo Emmanuel. Nous sommes libérés de la captivité de quoi des Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Kembona Yesu. Merci vraiment à révérend apôtre Nelly Mabundi pour la bienveillance à papa na biso ko pesa révélation et libération et puis révélation et conseil na présente ce que dit révélation il y a délivrance il y a bana Congo mukili mobimba parce qu'il y avait plusieurs races là-dedans. Vraiment que ce pays minga pesi biso ba verset la Bible mais autant ba verset nous surtout to ko tanga kaka na kanti botanga ba verset o ya pesi biso verset disons Osée 6 2 à 3 to ko tanga nanu wana Psaume de David Petro tanga papa bon c'est na biso nani Osée ngana ebite Osée ba be ngone na Bible wana ebite Osée zana Osée il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Amen. Bon. Merci, papa. Au nom de Jésus. Osée 6, 2, 3. Il nous rendra la vie dans les 2 jours. Il nous rendra la vie dans les 2 jours. Et lingi koloba tangu Yesu akufaki. Aloba ki je vais reconstruire cette maison dans 3 jours. Donc, à rendre biso vie dans, il nous rendra la vie dans 2 jours. 2 jours et donc le premier des jours, 2 jours, le premier des jours, autant où yakufaki. Nde a rendre biso tanga lobi eli lama sabatani
il a fait 2 jours d'abord na niveau ya kokufa pona kopesa biso ake kobotola kozwa fongola ya vie yangona Neli amoni fongola ake kozwa fongola ya vie na liwa parce que liwa eza mortel sikofa kufa na kati ya kokufa akende kokundola fongola azwi fongola na 2 jours. Donc, premier et deuxième jour, azwi fongola. Maintenant, ici, ça parle. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Donc, 3e jour, à Sekui, Marie Magdala Solobama Mingi, Marie Magdala Moniye, pe ayoko kutana na bapotre, akutani na 500 personnes, ainsi de suite, akutani na mukili, oye azu pouvoir, kembo na Yesu, azu pouvoir ya likolo na mabele. Cela veut dire, na 3e jour, nde ayoko vivre de nouveau, une nouvelle vie, na 3e jour. Et zola que c'est la biso, na sagesse wana, na ndenge totangeli, il nous rendra la vie dans 2 jours. Parce qu'on était mort par le péché. Il y a quelque chose à fongola. Il est la clé de la vie. Il est la vie, la clé. À quelque fongola kuna na kokufa na 2 jours poto zoa vie. Et puis ayeko vivre biso na vie wana na 3e jour après sa mort. De Marie mwasi nde ayambaki ye. Soki mwasi aza na likambo wana te eza na ntina moko te. Bobosana, une femme doit être là. Une femme doit être là. C'est la première vie qu'elle a vue, c'était une femme. Il se voyait comment? Un jardinier. Qu'est-ce que cela veut dire, jardinier? Nani mutu ayebi na mokili que Daniel était jardinier par les personnes qui étaient choisies par le roi à manifester différentes fonctions et exercices dans le palais royal de Babylone. Daniel azalaki jardinier. Donc Jésus-Christ était avec Daniel. Jésus-Christ a manifesté à Daniel comme jardinier. Jardinier, ils ont levé la bisonini, moto à l'on ba fleur, moto à bomisa ba fleur, moto à bomisa ba fleur, ba fleur, ils ont la biso, batoza ba fleur et nzambe, toza bato, toza ba fleur, ba matiti ya nzambe. Donc Jésus a yeko bongisa, biso, toza ba fleur ya nzambe, a yeko arrosé biso, charmance ya maya kitoko, parfum na kati ya jardin d'Éden. Mbona Yesu, sagesse de la parole. Osomona, donc yangona ezo lobela biso na ose ototangi, donc 2 jours akiko kundola biso na fongola yangona lobi na ye na fongola oyo pona débloquer bato nyonso bakanga mitema na bango. Yangona la mort était entrée parce que diable a provoqué que l'homme doit tomber dans le péché afin que toute la nation humaine yamabele et kufa et kotana na punition wana ya liwa. Mais Jésus doit mourir. Si koto yeba musala nini Yesu akeneki kosala na kokufa ya 2 jours nano. Kokufa 2 jours ezalaki afongola ba mort, a sauvé ba mort na kati ya liwa. 3e jour amoni sami na fongola na ye. Ça, c'est la victoire. Yangona nzambazo robawa. Yangona nzambazo robawa. Célébrons que nous vivons la victoire. Que nous vivons la victoire de notre roi Jésus-Christ. Il a donné la victoire à nous. Tous une victoire. Amemel biso ayeli biso fongola pour nous sauver. Sikoyo mama
Nani tu devais en avoir dans mon pandier balobi kotsa meeting. Nani Nelly donc au lobby na gauche na simbi fongola, n'est-ce pas non? Cadena. Je simbi cadena na droite au simbi fongola. Na gauche na droite na simbi fongola. Donc tango c'est quoi qui ayaki ndengwana. Ayaki ndengwana non nzamba zorba ndengwana te. Tango asekui aye komi monisa me fongola wana kene ko fongola mo déjà biso na kacheliwa. Asala ki pendant les 2 jours. Les 2 jours, dans la Bible, les autres, kende dans les 2 jours. Les 2 jours, on a libérer les morts dedans. Parce que nous sommes koufi faut battre il faut pas condamner. Nous sommes koufi comme ténèbres. Donc ça c'est la lumière. Donc fongola wana eza les lumières. Donc il y a ressusciter les morts pour que les morts voient la lumière de Dieu. Comme ça dit que en elle, donc dans la parole, il y a la lumière qui est la vie. Il y a la vie, pardon, il y a la vie qui est la lumière des hommes. Donc, na kukufa, akene kope sa lumière, na fongo la wana, ko fongo la bato, na liwana no di boso, na liwa, parce que le péché qui était vraiment principal. C'est quoi? A monisami, na victoire. Victoire, ya monisami, na Bible, ezolo na biso, wapi ongo. Na victoire, a monisami, et lobby, le 3e jour, il nous relèvera. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Donc, la mission est accomplie. Le 3e jour, la mission de sa coupe est accomplie. Mais les 2 jours étaient pour combattre le diable, pour casser la mort. Pour 2 jours. Merci. Donc, nous avons Somme 34. Somme 34, Papa, Somme 34, 6. Somme 34, 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Yangwana nzamba muni ba malheureux congolais baza kolela. L'Éternel a entendu ces cris et il a donné un message au président Tshisekedi pour qu'il puisse être attentif au cri du peuple de Dieu. Au cri du peuple de Dieu. Et ils ont même toujours la même dimension. Donc, Nzambe ayoki kolela ya ba Congolais. Maintenant, Dieu commence comment? Nzambe tele bon na Congo wana. Il n'y a pas des autorités, il n'y a pas un président. Il y a un président. Mais pourquoi le peuple, mon peuple crie? Le président, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Maintenant, notre Dieu va envoyer le message au président Tshisekedi Félix. Hier, vous avez un message, Joana. Vous avez un ensemble. Parce que, Mangala. Et comme tellement. Join the meeting. Lelo pana bo baby simingi. Donc Nzambe amoni kolela ya ba Congolais amoni yango. To comme na tango suka. C'est quoi les autres responsables congolais? Est-ce que vous voyez les cris de mon peuple? Parce que nous avons fait pour ça intervenir. Intervention. Il doit intervenir. Il va intervenir. Entre parenthèses, mais Nzambe a intervenir. Comme il envoie le message au président Félix.
Dieu va intervenir. Bon, ok, c'est quoi? Na kanisi n'expliquer le cambo ya fongola. Donc, fongola niveau le peuple congolais israélite, on était bloqué sous le cadenas des diables, afin que nous ne puissions pas arriver à notre promesse. Notre promesse, c'est quoi? Notre promesse, c'est le pain de vie. On a manqué notre pain de vie. Notre pain de vie commence d'abord en Israël. On a volé, on a triqué l'Israël qui était allé à Moyen-Orient. Ça, c'est notre pain. L'Israël, c'est Genèse 12 et 3. Notre bénédiction, ça vient de l'Israël. Parce que Dieu m'avait dit, quand j'ai parlé à Dieu, j'ai demandé pourquoi tout le monde parle de l'Israël, l'Israël. Le Seigneur m'avait dit ça. Alors, mon fils, c'est en Israël que je fais toutes les choses. J'ai créé, j'ai fait toutes les choses. Et un jour, mon Dieu m'a parlé. Élie, il m'a appelé comme ça. La pierre au sommet d'une montagne, la pierre qui est au sommet d'une montagne, sauf la pierre angulaire, la pierre au sommet d'une montagne, c'est toi, Israël. Il m'a montré sa main. C'est toi, Israël. Je sais que je suis Jacob. Je suis Israël. Israël, pour bien parler. Israël, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Israël, ezali libanga, o ezali likolo ya ngomba, toyoka mama bwini, akopesa biso révélation na yelelo kitoko. Ozomona. Israël, c'est là où Dieu a fait toutes les choses. Israël, c'est une personnalité d'Emmanuel. Dieu a fait toutes les choses à son fils qu'il m'a parlé. Mon roi, c'est à toi que je fais toutes les choses. Parce que j'étais au premier jour. Dieu m'a créé au premier jour pour créer les hommes vivants. Toutes les choses. Et c'est cet homme qui est l'esprit créateur. Mon Père est le patron de toutes les choses. Pour bien comprendre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu qui se fait mystérieusement par son miracle, par sa sagesse remplie d'intelligence. Il y a une photo dans la sagesse de la parole. Quand vous avez la personnalité de la parole, vous avez la sagesse de commander, de diriger ta famille, de bénir ta famille, ton travail. Ça vient de la sagesse. C'est la sagesse qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui vit à son corps, le corps de la vérité de Jésus-Christ, Emmanuel, David, Élisée. Lui, il porte aussi le nom de son Père, Jésus-Christ. C'est ainsi que je dis, je suis Jésus-Christ. Je porte le nom de mon papa qui est à moi, en s'appelle Bino. Quand bon, naloba kuna te po apekisinga elo nangana naloba wa abi koloba ngote tika ngondengo. Mais Jésus-Christ est venu au nom de Élisée. Ça, c'est toujours mathématique, déjà algèbre. Maman Déborah, on peut se donner solution sur cela. Au moment, nde yangwana, maman Nelly Sugina, elo mogezangi, tu me rappelles. Je pense que c'est bien clair que Dieu a libéré toutes les nations. Mitema ya mabanga ezali société. Nzambe na biso a libéré d'abord Israël. Et puis ekokende misisa na mokili mobimba. Le reste des nations vont nous joindre. Ezande wana kembo na Yesu. Merci beaucoup, Révérend Nelly, pour la révélation na yo. Oh, bah, yo, quelqu'un a bien fait beau, de la vidéo pour attendre, la question attend. Bon. Donc, la deuxième prophétie, donc, genre, maman Bouini, après toujours, maman Nabiso, juge Déborah.
avant que na juge Deborah na révélation muke na soki pona yemena kolobango tangu mama juge Deborah akoloba nde na kolobango sikoyo mama Bwini oza prêtre apôtre Bwini. Oui papa. Tozo yoka yo sikoyo. Merci mingi papa mokonzi ya bakonzi le roi des rois mpona kopesa ngai liloba mbote mingi na bandeko na ngai nyonso bandeko ya basi na mibali mbote na bino mingi napesi mpe mbote mingi so na papa na mbote mama amen mbote pe na papa na ngai le roi des rois Emmanuel David Elinzeza mbote mingi asovaki ngai amen nazwaki yango na mars nabengaki papa mpona sinale ye me nazwaki ye te yango wana naye kozwa ye kaka na mikolo oyo nde nayebisi nazalaki na kolala nazalaki nde na Kisasa na esika nga na koli na ngiringiri nazalaki kotambola na utaki soki wapi nazalaki na liboke na nga moko na liboko nasimbi yango na loboko nazokende na ngiringiri esika nga na bokola maki tango nakomi wana namoni esikarie moko ya molai esikarie yango eza kokende lokola na ndako ya etage mpona mata esikarie sikoyo nabwakaki liboke nazalaki nango nabandi komata na esikarie na mate nanga esikarie ezaki molai nazomata tango nakomi na suka esikarie ya suka loke namoni yango ekomi molai lokola molai moko na ngai nazomata boye mpona sisa esikarie nazokoka te nabundi nazokoka te nabengi bankoko na ngai mibale moya koyede ngai mpona mata bankoko na ngai mibale baye na moko asimbi nazobunda akoki te oya mibale asimbi mpona bunda nabima nazokoka te nga nalobi mopesa nga mwa libanga wana tango bapesi ngai libanga nati yango na esikarie donc namoni ondire batomboli nga boye nabimi na esikarie ngalobi papa na ngai Emmanuel David Elinzeza nzoko oza na nga kaka osove ngai nafukami mpona sambela ndoto mpe esukaki wana bandeko na ngai ndoto esukaki wana papa nasuki wana nazongisili yo mikro ya royaume papa na ngai Emmanuel Kembo na Hosanna amen Mbona Yesu na Pierre Alléluia Alléluia libanga Alléluia merci ma fille Bwini maman na biso Bwini lisusu ya solo ozana kondima na kati ya royaume na yo po eza ndako na yo eza makamu na yo eza yo royaume eza ndako na yo eza yo libanga wana eza yo omoni te ozala olobi bien na kati ya prière na yo na kati ya révélation olobi nazana libanga na nga libanga ezalaka na nga papa Elinzeza azalaka na ngai kembo esengwa libanga alandaka yo ndenge tolobaka natambaki yamba pembeni ya libanga ya moto ozomona aza mwana moto te
po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bateli le nazareta lipamboli oyo monanaka tembeni mamakani elobi kolabie mapapu masobe